afinga nini ozo baka finga président finga faire rigola nini mais tango déjà mutu azoleka na batele azoboyisa faire rigola aolinga adénigrer leader ya monene bongo na kati ya mboka oyo faki kutu gouvernement na biso bakangaka bato bongo mpo bosalir image ya mboka pase faire rigola atombolaka drapeau ya mboka bimbe pambe alataka kola nakasisringe azwaka serenge ya bapidi fwelele ya na mboka na oboya mutu te mena ba vérité ene na ngai bongo ntango moto aboya azorespecte papo apesa ye makambo te azorespecte frere gola te il faut gouvernement na mboka akangaka bato ya boye ezaka no ndenge président asundolaka ye akoti prison olia bimisa ye tanke mwana na ye motu na ye tout ça abwakisa ye héritier watanda bendenge ndeko bimisa bercy mwana yango peut-être rende bandaka wana na ye te. Très heureux de vous savoir, nombreux fidèles internautes de Congo Suisse. Merci Nebino Baboué Nebiso. Vous allez toujours branché pour la Nebiso. À tout moment, là, je dis bonjour à mon patron, Bobby Maître John, pour aussi sa femme légitime, maman Micheline Mishka, on a bien maman monté à Malam. Nous avons bien un boss dans mon bout de la presse. Donc vous zappez, abonnez-vous, commentez, cliquez, aimez, partagez. Fidèles internautes, on a recevoir artiste Nebino Baboué na Combo ya Carla Mobali d'éviter Mobala solo à Timba ensemble on a une caméraman Igor Ting à fond la photo pour qu'on démarre ensemble. Bonjour artiste Mobala solo à Timba. Bonjour la journaliste expérimentée Dixil Bossale. Bonjour Naba fanatique tout le monde entier. Fanatique tout balingaka Jésus de Niance, mystère Lovalova, mon père spirituel de la musique africaine. Jésus de Niance, bateau de commandement. Ils ont beaucoup naïe ya rumba congolais. Ba mbote na sika zali fona longa na chapeau taka mokonzi ya mboka isenga kapinda fa mona petit naïe makambo azanango. Bonjour na bateau tout balingaka musique, ba bonne musique. Bonjour na ba fanatique tout ya Congo, Kin, Angola, Paris, États-Unis, bino tout ba mbote na bino. Voilà, merci beaucoup. Là, je dis bonjour à mon vieux Tubas, grave moté Mamalamo. C'est pour la première photo Mobali à Timba. Mobala Sola Timba. Mobala Sola Timba. Mettez-le un peu parcours pour que vous comprendre. Nani Mobali ya Sola Timba. Bon, Mobala Sola Timba. Na pesa ki dewa na pona nini, na pesa kombo na pona nini. Omoni na Congo lelo ba jeune belé faut batimba. Ko timba ezana ba sorte belé, ko timba nesi na ba cop. Ba ko timba tamsu na boule. Que yaz apparaissait ya poza la otimba pena na kati na ndenge esprit na ndenge ya mabete mais na ndenge esprit Mobala solo fotimba na fortifier ba jeune congolais parce que biso ba mission to radio ba éducateur ya mansi yango c'est pour cela na se donner kombo wana ya Mobala solo timba po tango batu ba oyoka Mobala solo timba mutu tout atimba te otimba mbala moko. Moi je suis de Niance faire école les padres boni ba sang orchestre basango orchestre na biso zaki toko na miso biso ndi makambo na miso toaka na pyromane na onde mutu esala bango ka liboma nzembo moko etia bango kioli ya kokota bango ba studio nese bango ke bakokota ba madusu banana bakota madusu bango nyonso ngeti banana yango eza bango nyonso yango le kipete ezo sasa pena ezo kongola pena bango tout aya mona pena ke na miso yo fere gola ndi makambo tango habitango faire go l'obimisa disque parce que disque na biso bientôt là besoin harmonie na dynastique bientôt là déjà sur les marchés parce que faire go là a promettre ki bana ya Congo ya monde entier ba bonne musique faire go na mboko za suna ba fanatique ba fanatique to tikela ba orchestre wana ba ba fanatique ya za na ba mélomane ba to balinga musique ya bien ba to ba bimisa ba mbongo na bango ya somba musique faire go la sala musique ya concurrence parce que ça le rôle père alors papa ya musique ya Congo aza na responsabilité moko bo gouvernement ya mboka oyo to bayoka pena ba émission ba otala ba to soutenir bango wana parce que ba faire gola bazo bunda na ba propre effort na bango moko entretien fa ki gouvernement congolais atia bango pena coup de pouce mais malgré tout ça faire gola za toujours leader zo bunda toujours pona makambo wana parce que makambo wana ibandi lelo te faire gola abengama déjà char de poule. Voilà, ça déjà vraiment angélique au monde entier va recevoir cahier sans problème. Obi ko animateur à faire la salle biso mo kapela. Bon loko nanga oh no beta mikolo oh mboka ka mingi te mboka ba oningana parce que
tosalaka biloko te kaka mpo tobwaka mpo bato bakoka biso te biso osalaka nde mosala mpasi na groupe na biso toza nde babosser taka bose na biso aza bosser biso tu tozaka babosser nayela bango déjà libanga babambi na molili oya kolela ai sekezwi mobali ya solo mobali ya solo il faut atima mobali ya solo eboka bato telipilipili solo esilaka te papa meli na ye mobali ya solo nabwaka mingi te mpo bato tutu balaka na matoyi oko banimate mikolo bana bakri te bao bakomaka so batie litoyi boye ebele banimate ebele namona mikolo oyo bakombo ya bato totikeli bino bajoyese botangaka mpo tosasa bango bien parce que biso totangi nkoma moto bakema mona relation moko eza te mais tona relation te tozalaki ne bacollègue kaka na mosala ndenge tokutanaki ntango na ye jet set nakuti babersi nakuti bables créateur nakuti bariti nzele nakuti baanimateur wana sikoyo nakalkulaki bango nabi bayaya oyo mpona dusola bango efuna yela bango nzelani mpona beta bango na biloko oni ntango nayaki nakalkulaki bango to sikoyo nazwa bango nayebiso baoka pema bersi tona rando te me rando ya mosala te kasi ya mosala te ntango ozangi cri ntango motu mo boye sikoyo ye na bapresence ya bacri sikoyo ebele etia bango baliboma sur le marché te nade na biloko na ngai ebeta na mboka oyo ebinisa bato ngana na biloko ebinisa bato biloko ale mwana yo maniuka na mobala chauffeur ya mibale resevere ya misato triaka bazowela mbonde chimbondambonda nana biloko ebele baya napesa bisa mpe mboko eza na makambo na mboko naoboya mutu te mena baverité ene na ngai bongo ntango moto aboya azorespecte papo apesa ye makambo te azorespecte frere gola te il faut gouvernement na mboko akangaka bato aboye biloko mosusu eza makambo ya baéducation de base mais c'est ça non parce que frere gola c'est un responsable c'est un papa faut le respecter. Donc, on a confirmé que Bercy Mon a mal éduqué. Oui, parce que soit qui bien éduqué, parce que na musala tant to sala, to rana ba ene, to rana ba to ba l'équipe biso ba o ba banda makambo, il faut qu'on respecter ba o bazali ko na biso. Donc, important ça on est na finira président Tony. Hein? Ou bien ça là ça non ndenge président sundola raye à côté président au lebi misaye tant que moi na mutuna ye tout ça a bois qui s'est hérité watana benenge na robisa Bercy Moana. yango peut-être rendre bandaka wana na omoni frere gola lelo bato bazwi baaudace mpo kaka gouvernement na biso etiki balese ale na batv n'importe qui akoolongwa nde ndako na bango ali atondi na ye azangi eloko oloba leki kaka kombo frere gola boye nasi babersi wana na kati ya mboku nayebi te espace nini na opesa ye biasa moto makelele na mboka oyo makelele c'est-à-dire makelele na ndeni explique ete na miziki ete na miziki pena bekisa kotema penda bo afingi frere gola na niveau na toke na niveau afinga nini ozo baka afinga président afinga frere gola nini mais tango déjà moto azoleka na batele azoboyisa frere gola aolinga adénigrer leader ya monene bongo na kati ya mboko faki kutu gouvernement na biso bakangaka bato bongo mpo bosalir image ya mboka parce frere gola atombolaka drapeau ya mboka aza moto moko aza fierté ya mboka il faut le respecter omoni tozomona makambo mosusu ala légère parce que tovivre na mboka mo boye eza na mwa banalité eza makasi moto to alinga mo ekoma danger na place oza danger te salaka mosala na omoi mosala ejugeaka bon ke koloba mabe koloba n'importe quoi soki ozalaki pa frere gola ndenge akendaki prison wana soki azalaki misi ya frere gola aza na motema monene ndenge apesaka ye mosala ntango alongwaka epai ya ve na biso wazekwa ntango ayaka frere gola eyambaka ye apesaka ye mosala azalaka bien abandaki kobwaka abandaki korespecte frere alongwaka aye okende maison mare na maison mare wana akei asali mpe mosala eloni azongela esu pa frere to frere gola naka aza mabe alongwaka ke maison mare kuna moto eza na nyonso oyo ye aviaka akendaka kuna eloko nini esalaka ya zonga lisusu pa frere gola mais nalanda émission moko ya Bercy alobi ye soki okotanga nkombo ya frere gola
na bémission ezaka parce que a mota malamu mais en réalité akoki jamais kotanga komba faire gola parce que aza ingrat l'état passe bien mutu asabi abinga mutu na sala ke musique faire eyebana ayokana na sala ke na makambo na ye mata mazongi sele monnaie de singe pour problème mental omoni makambo mosusu yana yebisa po koleka na bande de l'école pozaka na babilo mosusu mais ntango moto osala nayebi te so atanga parce que un moto aza sage oyo atanga obano pese même bamoya otangaka komba moto loko afere egola aza masa na ye te fere egola aza masa na ye te c'est un patron c'est un papa se respectera non yo bino mona afere egola aleki tv boa aloba n'importe quoi afere egola aleka tv boa fere egola aleka tv po aloba l'actualité n'est pas aleka tv pamba te moni sikoyo animateur wana aza mwana mosala pate biso tutu ayaki ne ba misala lelo soki azwi baengagement na ye wana baengagement na ye etali ye mais ntango olekaka na tv ebike fere egola wana basoda na ye kuna basoda ne mpe bakotake yo parce ye aza danger te parce towana bape na biso badanger oyo torespectaka bango tout l'état mpe nakoki koignoraka bango te bape na ngai monseigneur dangwe bambote place ozali bape na biso basele oscram bape na biso esele oscram bape moko boye baza baicone na biso na animation bango nanu po totyaka bango mpe na mokaka oswa nzambe abatela bango mpo bakreela biso banzela bape na biso bakaluji bape na biso tutu kaluji bape na biso babrigade ba el sarba ta baanimateur oyo baza base respecta monde na bango yango bacréa biso vitesse oyo lelo toa nango lelo mona nias babersi baboko babili baboko baniasi kala mais tozonga mpe na nzete tozala mpena bato lelo yo oza pa faire egola likambo ekomeli bersi mwana ekomeli sikoyo yo likambo nesi nini mpo loba mpe likambo yango ye mutu aza na makambo abombelaka biso yo naoloba ndenge bersi mwana bakangaka kotaka prison faire egola abwakisi héritier ya bimisi est ce que tosala likambo yango neti ekomeli yo oapa président na yo bakangi okoti prison oleya kosala intervention mais toyei kosutukaka kena ntango mosusu jibe pia na moto aye obimisa o est ce que okosolisa faire egola tokokota rando faire egola oya intervention par rapport à quoi parce que ye azalaki atrahiraki déjà mouvement omoni bato mosusu po bilo mosusu avant kondimaka bato mosusu po boyokaka matoi mibale boyoki koto bosali baanalyse bocomprendre ke ye aza boye bersi mwana tobetana bango générique ya première classe nakota sika ntango nakota sika nga na génique wana nanobwaka kre mobala sola timba nanobwaka deux fois bango banobwaka bakri moko tokota studio na 14e pas prophète Konde tosisi studio tokomi préparation ya clip tala mutu ya motema mabe na niveau ya mutu take ozo respecter nanu bato te o respecter nanu mosala na yo mona te avant na respecter fe po ye déjà dani mutu a respecter bato te o respecter ta musala na yo ondimi engagement avant que tondima engagement il fallait que o décider déjà ya quitter mouvement na biso otiki biso to beti générique na biso to sali makambo na biso à l'aise yo koti na kati ya studio olati casque obwaki mpe na générique wana soki ezalaki fimbo nayaki nango mpo nayaki mpe naza na fimbu nayebisa o baanimateur ya kongo bo wana pema bana nzela oleka te ngai na obwaka mpe bakrea bamessage tokomi pré ya clip boye tomwaka boye moto aleki na émission moko abandu boyisane kafika abandu alongwa briske toyeba mpe eloko bawela te mpo tozalaki mpenza tosisi studio semaine wana tobanda baclip mais mutu akati contrat moko boye talaka susi nini opesa mutu abimisi mbongo na ye oyo apasi ya botoki akotisi bino studio eloko wana ekende kaka boye mpo ye olongwe apres kolongwa na ye wana nde aye kokutana na makambo na ye oyo ya vi na ye bamakambo na ye nabona aloba mabe mpo baozela parce yango naloba vérité te parce que asalaki bashwa na ye adétruire générique na biso oyo prese abimiselaki mbongo tala susi moto wana yango ya mbongo ebele oyo nano abimisi bino yebi kokota studio eza facile te oke mboka bayoka bino mokili bayoka bino eza par hasard te eza sacrifice oyo moto abimisaka mpo andima kobimisa mbongo mpo bato donc soki tolandi très bien eza parce que bersi mwana alongwaka na epaf ya faire egola sans que averti président akenda kaka boye subitement eloko tatika bino na suspense yango esalaki no vie alibéré na prison te c'est ça esala mpe kutu mpo ezele ote prese mpe makambo wana akipango te mpo ayebi yango te mpo aza susu alaki susu engagé na mouvement na biso te ntango olongwe problème na yo esuka yo na famille na yo awa oyokeli mawa
azwaki chance héritier ayokele mawa wata ayokele mawa abimisa bambongo ekitisa fere papa akwa fere gola kokita na mboko te ntango aza fere gola mokili da bayebi ya braka déjà bango na biso bala nzela oleka te c'est chaud donc nazo sabino que nos héroïnes Bercy Mwana na collègue na ye mobali atimba c'est vraiment chaud. Bercy Mwana zo ba par-ci par-là que fallait les mettre na bino donc y compris à supérieur il y a Ferregola les padres mbeleke te pesa na ba professeur soki pe na école mo bisa ya veni ba pe na ba professeur na bango soki pe na ba école musu ba pe na ba professeur na bango ba école eze belé parce que biso to na école professionnelle to na professeur o azali kolo ya ba professeur o atangisaka ba professeur tout bango ba otanga na ba maître bazwa cours et pas faire rigola so faire rigola bimiti fo ba vanda kana micho kutu ndeza boye ba bi ke faire rigola oboka double album bana problème sérieux il faut bazonga ba parler ba vandi bazwa cours o biloko ebima parce que faire rigola ça édifie le monde ça édifie penda surtout musique congolais faire rigola obi lelo so bena ba basala festival africain ba bi ba pona artiste oyo badefendre baculture na bango oyo baza nango na bamboka nayebi te soki ata kutu ngai naloba te mais yo moko oya pene olobaka afere oloba fere parce que aza na capacité ya kodefendre mais yo oza babongo parce que oza pana lelo mpe kolonga mpe loboko mofinga so fere golango bino bozala arabe kolongwa upa il faut naloba deya malamu ya moto avant kutu oyo osala mabe mpo bato batika nango na image malamu nini fere asalela déjà faire gola eloko na sepela na faire gola nanu oyo na prochaka eza nanu bon cœur c'est un papa oyo aza na motema ya kosangisa bapeti na ye azalaka orgueille te eboponi tazongisa mpe bersi asangisa po soki aza maza papa aza motema monene asangisaka alingaka mpe alukaka bersi malgré Bercy kendaka sans avertissement atika bino na suspense alingaka benga Bercy tant que papa asangisa bino tout boza na bolingo parce que ndenga tika bino moto ko ekomi rando yo na Bercy boyo kana te na nzimi tout bokutani bopesa na mbote bana misu ba papa batika bango ba chege za te ke po papa lingai mona te po mwana sali choix tango ana choix na yo carrément ba ko kango na makasi te yaka ate yo boy parce yo mo sa magambo mo na yo sala ngo bien carrément papa ana autre mo sa te po vie na yo za vie na yo eza ya fe rigola te fe rigola aosala vine na biso bato totikala na ye aluka ndeni osala na biso tu vois bien nanga na mona pe fe rigola jour na kota azala papa mon social asolisanga no bien apa no o na luka lokwa ba mama mutu bomo nanga po kamingi te no bisa mboka eza longo gravité pose fe rigola kata non te mais il faut nanu kotala nanu façon ba ya mbele ena ba animateur mususu basila kaka boya bimisi lelo lobi bayoki kaka 3 ans 4 ans sili lokwa mungwa na bileli lokwa baanimateur wana botanga basila lokwa mungwa yo na Bercy Mwana bwana ranking to beza collègue de service na yo nzembo na ya libango monyango ndenge nini nzembo libanga wana nga mona yango nzembo mo bodana yo kango kala wa papa bimisa nzembo wana mais c'est que mission mo boye na boka déjà ngo banzembo wana tutando ko dakala libanga yo 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 libanga nanga ya talo na kotika yango libanga mtema mabe mais nzembo ayembi ke ebo kuna bayembi ni liba ebo na ilombo ona yemba ni na yemba libende te na yemba kali oza animateur lokwa Bercy Mwana sala biso akapela Bercy wa beta po bana papa moko ute sika moko moni muto azano impoli na pato na biso ana chance to côté na carrière na biso to fula kai na lobi na sens nini lelo Bercy sana bino pesa longwa yo sana kati ya pas les padres faire rigola à cause pe car là non extrait wana to parti nani Bercy betaka na moni poko meka nango isimba pe na mo concert beta ngona saka le roi président biso te kala bon oh petit wana sala Bercy wana bon le roi azata atika biso yo mera non heureusement relève bo préparer concert au bon la bilo on est dans nous nga bilo ba animateur tout na ba kuna oh ya pasa pambe ale pasa pambe obali mobimba pambe ala takakula na kasisringe ngazwaka serenge ya babidi fuelele ya mwana keboko zanga lole bichudikana basalimo salapunda bazuye lokote mwana mamoya ye ale salapunda mama
uda na boki yango wana mama na bo fula yi kaka na bo fula ka muto na popilo ko des bilo na biso ta suye ite Congo Suisse boki abi obeta te po no kita fula mais on a déjà yango wana izaka dena mbona biso babi c'est chaud merci moi na okonde tu ko bakana bi fali pupa akangela efera bi betaye zoki saye kimisa ye kuna ye po azarane makasi te na batu ba otanga na batu ba kota babi savoir faire ya faire gola babi puissance na mboka o faire gola pe zaka moi te bango na ba leader ba otanga bango babanga ga faire gola ba totanga ba tantine fani babanga la bango faire gola tantine fani nani kati tantine fani te tantine fani a très jaloux na musique ya Congo il est pas faire gola tantine fani nani mais tantine fani na moi otanga kombo mo mais hôtel fani te non merci mwana alobi fali akunda faire gola parce que akundaye akote mai azarane makasi te nayebi te yo oza mwana faire gola le padre Jésus de Nias tapesa mbote siko zali nayebi te ko défendre yango to ko appuyer o démentir yango nayebi te bafan baolanda na o démentir eloko te parce que na mboka mobimba tana tana zo kosa bayebi ke faire gola c'est puissance o lega bango tout basangana bayebele faire gola nde leader ya musique ya Congo parce que faire gola nde asalaka po bango bazala so faire gola zate ba finga nani bala mbo finga te ba baluka ka ko finga faire gola tala bango na be mission bango tout okutaka ko mbo faire gola na tatine fani na ye bersi mwana so basangani makita na bango na batantine na bango na banani nani wana batanga ka ko mbo ya faire gola wana lo msu ba bana mutu musu te ba okelukela problème ba cible à faire goal omoni lelo na lobby bolali bolamuki partenaire mo bamonani événement ça babi car la mobala timba sensibiliser ba animateur loko la yo baninga na yo bobeta feature mpona nena nena bon songa pena babi ba sensibiliser ba animateur ngano animateur liboso na poste na oleka ba na ba client nani après ya bibale so na bina tanga na otanga masa na ngai abetaka epai ya Gogani epai ya Héritier Watanabe boss live masa na ngai zaza ya mboka wana maporte oyebi eti zaza so na bina tanga lisusu nakotanga ba miki nani obi Kirikou mwa mke abeta pe quand même koke liboso eza kokoma te bakende mpe liboso bakoma bamosu mpe bakoma te pourquoi ce que otaka ya koma te donc yo bebi kwa ranking donc na Kirikou pas ça problème na yo ngana na problème bango te mais bango na ozape bango pona makambo na biso to solo la orchestre so za puissance poko sangisaka pondu na batabate pona ko lialia ba pondu wana pona ko lialia bango pona miso na mona bango te na mona ka ngai na mambo pe gola préparer to pesa na pesi de zaza ozui na juste animateur na juste ya Bobby. Wana baba vena biso te bango kutu na miito na bisa yo na pesa déjà enseignement bana monde te boza ko sepela pona miito yo générique ezo bima susu na dynastique wana faire gola o mona na mutema ya bo papa asangisi wenge oyo ezali ya kokata na ndambu bamsuba kebo mais faire gola tellement zaki chef d'orchestre na kati ya wenge maison mais azu initiative ya ko sensibiliser tous les bamasa na yo à travers na bango malgré tout ezani nyonso te mais azui l'essentiel parce que bazaka ka wenge ayo sana bango lo mobo na kata dynastique bientôt là bo ka selo na bili sous en featuring selo na bili ba boka kala taka ba seri to ka bango eta na mokri ya bikintana o yebi bien crème que bikintana a boka na ba kebele adam mo mi balé o boka Tendo balobani balalulu akadisha diku ni manto Wanchini bakane jabalunda molonda moshindo Wanta tukanse badimu kajila chulunda bienjilu Mebi pana bike chapweto bato banso babiakula Hey! Lwakubikila yepo wanye Chinu nanjila Wamukonji wasione Twende tumona Mwana mudondo Hey wo iwolo na shaba tuta chinandagala Nana chinandagala na shaba benda chinandagala yo
Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. On continue, bah, de petit à petit, mollo, mouké, tu as pensé, n'a juste un abonné, n'a biso, s'abonner, commenter, cliquer, aimer, partager. Tu as besoin de commentaires, tu as besoin de vie, n'a en tout cas, ne zappez pas, restez branchés. Et là, je dis bonjour à mon cordon, Kiko, pourquoi pas aussi à maman chérie, maman, Bobo Chibambe, tellement trop, maman, Nazaka, Kanakongo, nulle part ailleurs, maman, il faut ça la mara, et pas mettre John, mettre complet, mon papa, mon boss, mon bout de la presse, respect. Maman Micheline et Mishka mère, il y a mon thème, maman là, moi du jamais vu. Na mon anga ba maman, na ye penaza suli ça. Père. Toi, il y a ba orchestre mingi, ba foot rabinoté à part quartier latin. Oh, ça va, ba mission ba signer contrat. Na évitez pas faire rigola, ba foot amara ndenge ni par concert chaque fin du mois assurer bino likambu. To na yebité. Ba keso ba lobara ba foot rabatu. Ba bimisa yango pe na ba écran to mona pe ba billet de paiement na bango ti moni na bakese lelo tomenaka mbondo te po tomemisaka balide na biso charge po bagouvernement basoutenir babango te bapesa babango bafuta biso mais bakese na biso ya lelo ya Congo oyo ekoma actualité mpe gola temakaka na actualité yango moni bamisie okese biso toaka bien amoni balide ya tu otanga bafutaka bato wana mingi so oke oluki banini na bango ya bapaiement eza te topifaka na bacondition kaka so toza na actualité kotisi mbongo lider atalike na kotisi moke bo aki ngani zo mo pakolomi na bien omoni biso tokosala bongo tona bakese na bango nde basala mabongo bakese na bango kutu lider akoza atiki moma de pa kendaki de poto mambo wana eza bavie privé ya okese na okese otika omona ote baleka te babeta makambo na bango o biso nga kuna lobi kutu bavérité kutu ke eza ke actualité nde moto ekotisaka mo so actualité ekotisi mbongo tana si lelo tokoloba nasi lelo tobeti concert te lobi tobeti concert te bobeti ta mosusu 6 mois bobeta concert tofuta bamiseni mbongo uti wapi moni tosepelaka na balini na biso parce que baosala pene befort mpo bamiseni so baza bino aokeke kaka na baorkestre mosusu mpo baorkestre mosusu banzala eza omonaka orkestre lider aopese baorkestre ebele na biso lider so ake poto abosani neso orkestre momo ya tantine fani ye so ake poto akei na ya boseli kazaka akana bamisien mama ngai bakosundola ngai te parce que feke gola ti aza bongo aza papa oso se respecte akorespecte yo moni envira mpe motu te mpe abangaka no te lo sikoyo esepela na vie na biso aza guerrier combattant ya na diversaire abanga te ya tamaki ya situation azalaki ya vie waya eloko nini obénéficie ya plus c'est pas faire egola depuis obanda pane intelligence ya musique première chose erendre nga meilleure na vie à part kokozala oyo nini oluka nakoma nango soti bandako nosoba bandako nini mais oyo eza la meilleure chose erendre nga heureux na vie apprendre quand même oyo nazangaki pas faire egola na bénéficier eloko moko boye non esalinga mpenza bien parce que nakoma taka nakokasi na biso so oya tozalaki danseuse oyeba oyemba so ozalaki ata mtangongi oyeba oyemba nabinaka nabwakaka nayembaka mpe lisusu naimprovisaka o mama navandi na ndako namoni bajournaliste bakotelinga baye tosala émission nalobela kaka mokombo ya jésus jésus le pas de fulanga lokolo fulanga bango bakenda bawangalaka jésus bawangalaka jésus oyo kaka bango baliaka na jésus. Merci beaucoup. Au songeara un jour on l'aurait pas fait rigoler. Wana ezali bapense na nga te parce que wana nakoki kobeta bapense na nga oyo non namoni yango te lelo biloko elongolaka bato na baorkestre eza bacirconstance na bamanke ya batravail moni balide mosusu badiminaka bato omonaka badimine ota mosu omonaka ke anga nazalaki me badiminanga nde te okitisi travail bafe egola to bazalaki na baorkestre na bango wana badie te yo nani oyo osala teste oyeba daki fe egola ta telemi wana voi wana nakoya te okoya te selo awa bile awa siko yo animateur oyo osala teste na voi nini omona mais lelo baya bakotisi trop internet omoni internet mpe eye kodestabiliser baartiste congolais bakoma to kose jeter to amoni mwasa poto ata 4 5 ai abosani ke travail wana nde moto eyebanisai na poto alembisi babosima alembisi bambangu
alembisi kopanza komika ngana bimanaki masumbango ngada na teka elongi akomotelela elongi na teka awasa suta ya koraisonne te akomi kaka réseaux sociaux basheri wana mwa koto azwi mbongo koto azwi mwa 10 fois koto azwi mwa 10 fois asalika ben bango balika ben balingi sous travail te yango moni baodimine sans le savoir bayebake lider aofinele nini moni mais soki oza kaka bopiki mama mosala nde eshishaka biso yo kasi ata ngai na oloba lelo boye soki lelo nazangi capacité oyo ya kopimisa tante mosusu cri ke nabwaka babato basepela pa fere gola na bimisi fere gola atemisi biso nde atemisa po biso batemisa biso mpenza molongo basengaka biso kokri te basengaka to te bagénérique welo ekimisa bayaka na babersi po bacharge mosusu baomonaki aluka bapesa charge mais oza makambo te bon voilà c'est pas grave tomeka mpe kokokota na dernière question parce que tokomi kochite étant que artiste tozomona Sankara Lona Kakol moto bazoyokana te il paraîtrait que Kakol asali moi troupe moko boye bazangisa Sankara kimia parlo ko kelo bani tant qu'artiste bon nazo regrette kaka na makambo eleka na mboka na biso parce que balide ebele yango moni bakomi kokangela biso pe mwa bamitema na makambo po oyo baokutana nango epa ya biso bato oyo baopisaka mosala baingratitude mwa boye tobibimisa après avoir ya ozwa makambo ekomi olembisa mpe balide na biso ezali kaka bakankini na bango mpe nayokaki yango nde na mopepe kaka nayebi mpenza profondeur ya makambo wana te mais comme si Sankara akomi koboya ve na bango susu venson biloko wana nyonso na mboka ezodestabilize musique congolais ezolongola biso valeur ya baartiste parce que artiste c'est un éducateur à masse quand on parle d'artiste aza éducateur à masse éducateur à masse aza na valeur comme baprofesseur oyo ya koloba oyo ya kosala yango masse ekolanda ye omoni nakoki kokondane mpe to te mais eza liloko mo boye eza trop bizarre na orchestre lokwa monene lokola wenge maison mais oyo esala ya mingi na kati ya mboka oyo ekoma ntina bapoint ya boye eza soni so mpenza bakoki koluka kotika yango swati so eza likambo ke Sankara oluka swati ve na biso Kakola oluka baluka mpenza baboma yango mpo valaka maison mare etikala kaka na force nango parce que ve wana ve wera aza ve ya korespecte lokola koko na biso tokokota makambo mosusu te mpo kaka oloba te tomonaka ende makambo ekende bambutumbutu wana ezokande mpe biekaka te batika makambo wana basala makambo oyo ezosenga mboka eza na posa ya actualité moi lelo musique ekomi nango vaste te musique eza solo kaka kala te ye akangi succès moko boye akufa nango te musique ekomi nango vaste te lelo bainosibi babimi bakomi otya batantine wana mal à l'aise bainosibi to ozusu batantine na biso rebo na mita obeta batantine wana susu obongoko ozocompare na tantine fani yango nga nazoyeba te ezanini amiyebiti aza wana ti baloba babone ya congo suisse bafani ya ursula bafani ya mobala sola timba botunela ngai yo soki tantine fani yango nani ngai nabonanga problème awa ozolobaka tantine fani zala mpe makasi ntango okota prison tokomona le padre tantine fani eza kombo ya nalobi kombo ya tantine fani yango aluka ngai tokutana na ye nasolola na ye tantine fani ozotumbola fe gola asala o nini fe gola bino na bo nzela moko te fe gola banda musique ava yo asala makambo ebele ava yo yo oyo ozwa envie fe gola envie yango te fe gola azwa envie tantine fani yango ayembaka musique nini abetaka po ozolobaka yobi tantine fani te na kamwe so yobi tantine fani te na mboka oyo betela biso mwa extrait ya tantine fani te wana nafula mpe tantine fani te tantine fani amiyebi moi nso naloba boye tantine fani voilà yo miyebi te merci beaucoup tokomi ochute na émission na biso je ne sais pas oza na mot de la fin mpo na bafan na yo mpo na chaîne na biso Congo Suisse mpo na patron nanga maître John et puis mpo na bafan na yo bon napesi oza na besoin bapartenaire nayebi te napesi maître John na mbote na chaîne kitoko oyo déjà cameraman na biso déjà ya kafu ya pembe Igor Tingi elonga babebe déjà napesi mpe susu exil bosale susu babonne chance na ye na émission oyo malgré tout mopepe eza makasi parce mopepe eza kaka parce que mbongo eningana betolo bakozwa kansonda ya baluba conseil na ngai oyo napesa liboso na baartiste congolais boyeba korespecte bato baleki bino po so irespecte moto aleki yo lobi yo mpe oleka bato
ezaka nango barelève frère gola akozaka santa tokotombele te kaka lider un jour mpe aoza na bapeti na ye akoforme akotikela bamaka mpo aotika déjà ta bato loko barebe ebele tomonaka batie oyo ngai naoproduire bato aproduira moto ni aza na succès mais frère gola abimisa deya rebo ta rebo nde na mboko oboya rebo grâce ya frère gola omoni frère gola lelo rebo ayebani lelo na monde na ti grâce ya frère gola mais bakabwani bakabwani te mais bino koloba bakabwana ndenge nini frère gola azwaki na production aza producteur aza musicien ya frère gola te aza producteur azoproduire ye bakoproduire yo lelo bakoproduire mais frère gola mpe aza na baactivité ne mosusu aosala mais amoni ke pour produire yo esenga mpe mbongo mais asali na apréparé na double disque na biso ezosenga mpe bambongo double disque ana frère apréparé azwa mise mbongo na ye moko aza comme producteur ya ye moko moni ti omoni babili baselo banani baye wana bamisio wana baye wana eza mbongo na ye moko producteur moko te apesi frère gola mbongo asala yango na production na ye tu vois eza baengagement mbongo ntango rebo apesi yo deya mibale deya bapa oza mpe na parce que rebo aza artiste libre et non artiste oyo ya frère gola te frère gola asali na ye contrat ya mibale apesi ye déjà omoni so deya moto apesi yo deya piste te kasungi oyo deya na vie oyo tu bakoya mpe kosala nsima wana bakokomplete kaka mpe frère gola mpe kolemba te kobimisa baartiste ndenge nga mpuna aboye kutu alinga na propose leader nanga frère gola na eloko nanga moko boye nanga apres iso mpe na osololaka aza papa apesanga kaka mpo ye aza na production akozwanga mpe mwana na ye apesinga mpe makambo na pandi mpe mboka na ndenge mokoyembaka deja moya ntongo etanelinga na pongi na miso bolingo elalisaki nga libanda nyonso mpo balobaki na ye mabe mingi na kombo na nga naza innocent nakomi omona pasi mpona nini okotala te mawa ya moninga oyo azali nécessaire. Merci beaucoup, je pense que tu comme aussi d'ici des dédicaces 3 comme ça to kabana loyembo pesa ngata na boka batu na ngako na pesa ka 3 personnes 3 personnes penene mission boye na bakisa le 2 c'est 5 na pesa batu na batu na poto oyo émission internet émission so tikeli ngana boka to batu misu ba boka bazuwa na bapoto wana na bafe na nga benesi bafe na nga Christian Ebonda be na nga Christian Ebonda mona ya Paris na misu azana kata ki mote mission mobima yo take nga kutu nele na zwata batu na kotsa ba wana mteme mission ozo take ngai wana. Merci d'abord na bafanatique tout ya bonne musique au balingaka Jésus de Nia c'est Mystère Lova Lova mon père spirituel de la musique africaine. Merci na tout bolandi émission oyo. Bon notez bien bientôt là bon mona mobile ya solo ya timba pembeni ya fe gola na obwaka awa fe gola obina awa. Vous à la calme bobomba surtout ba mbongo na bino makasi parce que tango disque bima o asombaka nde fe gogola osala musique te bato bayoka yango kaka boye te bote fe gogola olinga musique ya mbongo boboma mbongo na bino bien double album na bino ezobima bientôt là vous allez toujours savourer vous allez décider vous allez satisfait po ngamo makambo na yoki na studio na biloko na yoki naza nayebi te loni na olobela bino mais napesi bino kaka ke bozala kaka calme bientôt là double disque bino ebima napesi mbote na ngai na administration na biso nanu na banana na kati bureau na biso DG na biso DG Blaise Mpolo lisu ya mokonzi ve na ngai ve na biso Pichu Botoko Francis Ponda na pesi ve na ngai Christian Ebonda mwana ya Paris na miso azana kati ya kini ve na ngai bambote ya trop Maître Doli Tiamala ve na ngai Ines Kaniki ve na ngai Gile Kaniki na pesi orchestre na biso ba chef na ngai na pesi chef na ngai Aji Solo Soliste ya mboka na pesi ve na biso meilleur drummer d'Afrique Nicolas Ouagadougou na pesi ba mbote na pesi mbote na ve na biso Dea na biso directeur artistique na biso Dea Makaouz guerrier combattant na surtout ezaki ye na émission oyo na bandi yo mutu oloba olotanga mafe ngolongwa tana poso kana te po talaka otaka émission bano olongwa na poso po ye pe nako asasaka nde bino asasa me ngape nano esilite na bino na pesi mbote na batu tu balingaka ngai surtout mabele na ngai na boye mabele na ngai yango ngana mwana matonge tu animateur aza moko ngai yo animateur mobala sola tima na matonge mobimba animateur ka moko yeyo
fierté na bino oyo bo soutenir ngai na pesa makambo na mboka lobi to sa makambo ya bien lobi to zala na ba niveau mo parce que mboka tango bandu bina c'est que na susu ba problème na bwaka susu eloko moko boya awa eloko oyo so yibi yango fo kata na gorge hein basi baye belé baye kotala Jésus baye kotala le pate bazosala lolango na bango ale yakatobi na lolango yakatobi na lolango mama yakatobi na ba chérie bisous. Merci beaucoup chers amis internautes. Bozalaki tellement ébélé à Rolanda Bisso du début jusqu'à la fin. En tout cas, Pessibino, merci beaucoup. Longonia, beau l'embâter, beau s'abonner, commenter, cliquer, aimer, partager. N'ayez bino que Sean et Zakara Moko Congo Suisse. Donc nulle part ailleurs. Beau zapper, beau palangate, Ursula Doué, autrement dit la noire congolaise, no Dondoa, no Ponza, Nazana Katia Congo Suisse. En tout cas, Papino Sobangara Ursula, Nengarabino tellement trop, vous êtes tellement nombreux. À chaque fois l'émission parce que nos cocottons à Bakomote mais oh nous sommes avec un Yosila fait tellement trop beau s'abonner commenter cliquer aimer partager toi on a besoin de commentaires nabino toi on a besoin de remarques nabino surtout pour le bakay malam bazwa kay mabe batikara ceux qui n'a bandeli émission tina suka to betisi mutu du baku en tout cas to sengela ngo dodo kolo en tout cas pardon limbisa parce que mon okopé betaka di baku. Merci mon patron John, on béni mon bout de la presse, papa social, papa monté à malamu. En tout cas, merci papa, merci infiniment. Na monté à malamu na yo, na simplicité na yo, la simplicité dans le sang. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Là, je vois tonton Igor Tingi, un bon tonton Mobala Pembe, Cordon Kiko, Napesombo Tedete, Fabrice, bonjour à toi aussi. Vous êtes tellement belle, Lingi Binomungi, quant à moi, je vous dis déjà au revoir. À la prochaine, Toka Bonana, moi, Capé la Moro Boy, ça la fan bien. Allez, Bosoko Pele, Mama, Madina Bangalao. Bosoko Pele, Mama, Madina Bangalao. Allez, Yakatolia Mongbele, Mama, Tolia Mongbele. Allez, Yakatolia Mongbele, Mama, Tolia Mongbele. Allez, Bosoko, Yakolia Mongbele, Mama, Tolia Mongbele. Allez, Yakatolia Mongbele, Mama, Tolia Mongbele. Quand ça se part déjà. Bonne journée na bino nyonso. Merci, bye bye, bisous.